Déjà hier Pakistan za moto alingaka de patron na ngate. Ako conseiller ngai na kima na poto te ndenge nini. Hier déjà lingaka déjà patron na ngate. Hier déjà soué na yé. Et ça la déjà que non akima na poto ndenge et nani vena biso jikapa memaka ye. Ben oui. Yenda lingaka kima na poto wana o vena biso jikapa memaka ye. C'est pour cela yo bengaka au conseiller. Batu babenga ye batu ba conseiller ka ye. On se comprend. Ngana ko benga yete ya ko donc je peux pas. Tu vois? Et puis c'est donc on a ko samba sambelango te parce que il est quelqu'un de comme ça. Ah oui kende ezabo na sali bongo chomi va passer tout ça là voilà. Or que nga mais comprendre le look ya ça na posa ngana benga ye. On se comprend. Et bino bat boko ça l'effort boko luka so soit libérant comme ça vous payer ça pour na benga pas CP là. Et ça laisse quoi bien. On a penako et simbité. Donc au penenyo sona ba o nyo sali wana de simbité. Babi maudit les gagnaka. Donc biso is a grand mouvement. On comprend donc ceux qui na benga yé pakistanais donc orchestre na biso mama banga ba yeba ke na benga ki. Ceux qui to solo ki na yé orchestre na so mbenga yeba ke na solo la kana yé. Parce que biso ma moto sala wana nde to zanga ba Amérique wana ma moto sala wana. C'est difficile. On a difficile au monde que moi on a besoin de trahir et puis ba remarquer était qu'à trahir. Donc voilà quoi. Il a créé du solo nandenga solo ba ke no tous ces pays ici bas. Tous ces pays ici bas wana ya solo ba tous ces pays ici bas wana. Et ça makamuna ye mokonde ninge azo kanisa ka ke no, et ça normal soneni. Nyo sone ko sukela nde ye moko. Tous ces pays ici bas efuta melande ye moko. Na bolamo chomi na sali po na yo. Yo osala fausse émission pour nous créer problème. Ngani c'est orchestre na so problème. Ba village ba inanga. Comprendre. Après yo CP là. Non. Dommage que soko tali na commentaire na ba commentaire tant ya sali émission wana. Soko tali na ba commentaire au monde ki ba doit c'est que non au kosi pakistanais ozo kosa. Mais pourquoi ça flamme ainsi? Ezalaka nini? To eutaka wapi to problème en mouvement base oya yo na ye ezana nini? Ngali kambwisaka ke omondi babi balobi la voix de Dieu c'est la voix du peuple. Tango ba na commentaire on a bazolo belé wana ke ye azokosa. Et koki nango ngana eloko wela na eta. Et puis non c'est la trop les pakistanais lo bagyo obika ye ninga zabu italaka ninga koma déjà wa koma wana. Azo reconnaître qu'il y a coma ou na coma quoi. Reconnaître bien. Donc gloire à Dieu quoi. Donc plaisir dans ngana azo reconnaître quoi. Ninge chomi a coma. On doit comprendre. Donc c'est important ya ngwana donc soko moni bana mai bazo yaka. Ya par rapport ba ebi ke nazalo quoi exemple na bango azo mona ba vie na ngana ont changé. Aujourd'hui le lieu nana ba biloko mokili nyonso j'ai de voitures, j'ai de maisons et puis voilà comprendre. Donc bango pe ne ba mona ke na photo kende koto ezo simbia. On doit comprendre. Donc ils en ont na ninga ba bete puis basolanda ndenge ma ezochula balanda côté nde yana bango vivre ndenge na zopema. Yersika du nouveau Sendwave. Sendwave est une application où ils ont aidé biso lelo bana mboka Congo Kinshasa Congo Brazzaville totina mbongo sans frais ozotina mbongo frais ezate. Télécharger yango na téléphone na yo ozana Android to ozana Apple. Télécharger yango chaba coordonnées na yo olandi procédure o chaba coordonnées bancaire na yo tindi mbongo na Kishasa bazu yango na Airtel Money to na Orange Money na M-Pesa. Soki o mbongo code promo Congo 10 ko bossa na te gocha code promo Congo 10 soko che code promo na yo na Kishasa o tindi $10 bakozwa $20 aux tindi $30 bakozwa $40. Code promo Congo 10 yango ezo pesa yo bonus wana ya $10. Ndeko kaka sikoyo télécharger application code promo Congo 10 ya boye ezalate Sendwave elengi o wapi. Merci. La grâce est du vin et être en vie en bonne santé c'est un don donné par l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Et aujourd'hui, la voix des artistes, Namokasi Yazda Nofikula, nous sommes avec un chemin Nangoya, Nekalikolo. Je pense que ça date au moins, ça a pris beaucoup de temps qu'Etoya, Tobeta Masolongane. Aujourd'hui,
On va essayer de décortiquer quelques histoires et puis comprenez-moi. Parce que ça date au mois qui est Masonaye. Chomi, bonjour. Ouais, bonjour, grand journaliste. Bonne santé. Ouais, santé pépélé par la vaste Dieu. Bonne santé à Villanova. Posé pénère au Saranago, tout est à Villa Real, Villa Vie. Vraiment. Souka, quoi. Vraiment. Donc, je dis merci à celui que j'appelle affectueusement Tutuetu Zidane Fikula. Congo 10 Nabiso. Ça fait vraiment du bien. Et merci à toi aussi, la fille de son père, Gwenel Tumina. Je suis Ngoya. Tu l'as dit, tu l'as dit, Casino de Paris. After États-Unis, on a eu à voir ce que Chomi a eu à faire. Bravo l'artiste au moins. Parce que dans le on a il y a Lubanayo. Et maintenant, tu l'as dit, tu l'as dit, Casino de Paris. Ça te fait comment déjà? Non, et ça m'a vraiment énormément un grand plaisir. Parce que Casino de Paris, c'est un salement mythique. Et ça va salement côté boy. Donc, ça va salement rêver depuis longtemps. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une grâce. Et je suis en train de réaliser mes rêves grâce à mon patron Maïso Fabregas. Où Tony Sanga vraiment dans ma salle Sanga dans ma Kambango, il y a solo quoi. Donc voilà quoi. Ça fait du bien. Tout est à Ramasola Rola la Rolamoka. Ce qui m'a amené vraiment ici, c'était sortie médiatique ex-patron Nayo. Il a dit des choses au pro qui concernent ton nom. Qui Ola la Rolamoka comme so benga na téléphone au sengai pardon. C'était dit à quoi? Oui, mon déjà nga ko sengai pardon et to ko benga ko sengai la la la. Je sais pas ce qui na sengai yango na tout na question nga mingeza na numéro nini parce que nga j'ai au moins 3 numéros. Na numéro à France, na numéro à États-Unis et na numéro à biso à Congo à des to zona na bino na téléphone bongo. Donc je sais pas si dans quel numéro que yemta bengi nga to nga na bengi allo ban abi yo mto bengi yo sengai pardon. Voilà donc ozomona ke no yemoni dernièrement ana tsolo ba ke no tozoboya kotika infiltré mutaza infiltré ako kota na Congo abanda ko créer ba désordre na Congo na biso. C'est vraiment anormal. Ozomona nous on est des Congolais. Ndé tout ça boye tout ça na droite ya mupaya moko boya ye na Congo azokosa bandeko nanga ba Congolais pitotiki non. Moi mon problème est lui que Isaac na bisi na pekisi konyokola bandeko nanga ba Congolais. Vous comprendre? O ba betaka na bango et puis kokosa bango lisusu ke non bazokende poto. Aussi longtemps OK poto te. Vous comprendre? Déjà makambu oyo ye alobi wana soki ezalaki na soki ezalaki na orchestre ndenge tozalaki na ba orchestre quartier ça pouvait mieux passer hein. Orchestre quartier comment? Oui, na orchestre na wana. Les orchestres quartier de tozalaka. Chomi otamusinga osusinga mutu. Non, je te jure. À ton frère. Nangana yo ça date sincèrement. C'est une histoire il y a 2013, 2014, 2015. Ouais. Et tu traites ça orchestre quartier. Mais c'est là où on avait commencé les trucs. On comprend. Et puis les lopoto bando raisonner grand mouvement. To banda ki wana na orchestre quartier. Na mon est compliqué parce que to banda ki ndé wana na orchestre quartier. Et aujourd'hui on est comme ça. Mais ce que dommage kake, babiloko wana to zaki na on a bien orchestre quartier. Il y a donc un sati na grand mouvement a egozala. Non. Déjà hier Pakistan za muto alingaka de patron ngate. A conseiller ngai na kima na potote ndenge nini. Il déjà lingaka déjà patron ngate. Il déjà soué na yé. Et ça la déjà que non akima na poto ndenge et nani vena so jikapa memaka ye. Ben oui. Yenda lingaka kima na poto wana o vena so jikapa memaka ye. C'est pour cela yo bengaka au conseiller. Batu ba benga ye batu ba conseiller ka ye. On comprendre. Nga na ko benga yete ya ko donc je peux pas. Tu vois? Et puis essaye donc on a ko samba sambelango te parce que il est quelqu'un de comme ça. Arrive que des na sali bongo Chomi va passer tout ça là voilà. Or que nga et comprendre le look ya ça na posa nga na benga ye. On comprendre. Et bino ba boko ça l'effort boko luka so soit libéré comme ça vous payer ça pour na benga pas CP là. Et ça laisse quoi bien. Voilà. Ça fait Chomi. Et ça likambo za bongo te. Il a créé du solo na ndenga zolo bakeno tout se paye ici bas.
tout se passe ici bas wana yazolo baka tout se passe ici bas wana eza makambo na ye moko nde ndenge azokanisa kaka non eza normal so ndeni nyonso wana ekosukela nde ye moko tout se passe ici bas efutamela nde ye moko na bolamu shomi nasali mpo na yo yo osala fausse émission mpona kocréer problème nga neti na orchestre nazwa problème bavillageois bayinanga comprendre après yo sepela non dommage kaka soko tali na commentaire na bacommentaire ntango ya sali bémission wana soko tali na bacommentaire omonaki bato babiseke non okosi pakistanais ozokosa. Mais pourquoi ça flamme ainsi ezalaka nini to eutaka wapi to problème en mouvement base oya yo na ye eza na nini nga likambo eza kaka omoni balobi la voix de Dieu c'est la voix du peuple. Tango bat na commentaire on a bazolo bebele wana ke ye azokosa ekoki nango nga na eloko wela na eta ko wela ne saka ke nga na ndo boka ba cri na nga yo bando linga ba cri na nga yo na pesongo yo bwaka ngo tango nga pe na lungwe na nga sko tikali lelo ti lelo crité eloko te okomo yembela to banze mo boye to yeba te soki balela ngo na place nini nzembo wana tozo comprendre et puis okomo la tebla mamo ya yo moko tozo yeba pete yo moko mte bilambo yo zolata comprendre après tu passes à la télé aux donc azo temps travailler azo temps bien travailler au monde que nazo conduire dans le bon azo temps na ya travailler au lieu qu'ailleurs ça la mensonge bon na télévision pour nanga aya ko sala loko mo ke bambande ko na ba village ba yinanga ke na swa na benga ye soki ndenge non donc wana penako esimbité donc o pena nyonso na ba o nyonso sali wana de simbité babi modi le gagnaka donc biso is a grand mouvement on comprend donc soki na benga ye pakistanais donc orchestre na biso mo mabanga ba ye ba ke na benga ki soki to solo ki na ye orchestre na so mo benga ba ke na solo la kana ye parce que biso ma moto sala wana nde to zalina ba Amérique wana ma moto sala wana c'est difficile on a pena difficile au monde que moko na biso trahir et puis ba remarquer était qu'à trahir donc voilà quoi. Chomi Nangoya, moi juste je peux poser cette question vite fait kaka. Tolala tolamuki tomoni Fabre Wabi qui non Chomi aussi pour Koli ko ça peut orchestre le rôle ba mususu le rôle ba Patrick Beckham de basalara aux alapena bisu ya bénédiction naï. Ma question est celle-ci. C'était ça l'idée ya kokende ko benga ex patron na yo ou soit ko préparer retour na yo ou comment? Soit crainte wana que non na koza na tante na ko sala mambo wana zoloba. Déjà soki babi na ngana sa mamdo nazala nga pepele lelo na ebisio lelo na Congo ngam nazat basi balobi samedi bako greve abalo la pete aningana pete akosale lokote lelo na kata actualité ngam tunana ba plan tango sana ba planter boye ko bimaka po sala bongo sko ngana na oswana na ba plan donc pakistanais na oswana na ba plan et puis déjà na telemela ki lokuta na yo otiki no pete yo ki suto o yesu ko rekosa batu na télévision donc ozo continuer kana lokuta na yebite soki misika lokuta ozo beta ka o na yebite soki bo suka nango wapi yaza héritier akosa leka là je sais pas. Vraiment, continuons avec Chomi Nangoya, Kouloutou Zidane Fikola, tu vois comment ça s'évolue. Et la voix des artistes au Congo disent ainsi que je bénis celui qui est en train de m'assister aujourd'hui, Fenech Mokondi, ainsi que BCBG. Donc, il est avec moi aujourd'hui. Je bénis Dieu pour ça, Chomi Nangoya. Le lot n'a sorti médiatique, il y a Chomi Nangoya. Beaucoup plus tu t'attaques, beaucoup plus à Robinho Mondibo, ainsi qu'à son orchestre. Et de l'autre côté, on voit Chomi Nangoya, on dirait à Osangonanko, au Ningsam, il y a orchestre, il y a Robinho Mondibo, et ma casse zolo onzo kitatu. Et ça, Kanda, il y a Kenengo Kenara, on a besoin de t'en et là la tour est sous histoire n'angote ou comment? Non, en fait, moi je suis un exemple. Il y a orchestre, on a et puis Nazar le rôle là. Na lo wa muto ba omona kwa muto ba mona ke na kota ki grand mouvement ba monde vie na changer ba monde na koma et puis na se pela trop
les Pakistanais le bagio obika ye ninga sabu italaka ninga koma déjà wa koma wana azo reconnaître que na koma ou na koma quoi ninga reconnaître mbete donc gloire à Dieu quoi donc plaisir dans nga wana quoi azo reconnaître quoi ninga shomi akoma on va comprendre donc c'est important ya wana donc soko moni bana mai bazo yaka ya par rapport ba ebike na za le roi exemple na bango azo mona ba vie na nga ninga ont changé aujourd'hui le lo nana ba biloko mokili nyonso j'ai de voiture j'ai de maison et puis voilà comprendre donc bango pe ne ba mona ke na photo kende koto ezo simbia on va comprendre donc eza na ngona ninga mabete puis bazolanda ka ndenge ma ezochula balanda côté nde yana bango zo vivre ndenge na zo pema et basa batu batalaka biso kufa te mutu na mta otala voilà vraiment vite fait on a vu l'un des grands artistes ya mboka na biso Congo batuni mambo ya Casino de Paris au Bino ici là je sais Villanova. Je sais de quoi vous êtes capable. Je sais ce qui je mis au Tindika comment ça peut secouer même cette salle. Et bah tout n'y question on a binaé mamouya nini. Il a ignoré et puis il a rigolé. Ton expression dans tout. Héritier Watanabe. Non, c'est déjà passé. Tu vas beaucoup condamné pour tenir rigueur parce que c'est Aza jeune talent. Oyo Aza na la carrière na ye. Il doit qu'il bosser, tu vois. Il doit qu'il bosser. Et tout ça pour être la distraction. Il doit bosser. Donc comment tu peux traiter quelqu'un au Aza dans orchestre déjà à un album na ye et puis il a fait un stade de martyr au bien jeune talent. Ah oui, moni les leçons moni misa comme moi vanze mwanzambe. Faut luko luka bien o luka pena bien luka oyeba. Les missions ndo vanze mwa bien bois comme oyeba ne vanze mwanzambe. Akomi omi lela. Donc c'est pas ça quoi. Donc comme omi lela. Donc so moni misa so omi lela dans un muta occupé sous-traité. Botika ya lela. Vraiment after, parce que nous sommes en train de descendre et chiter, nous sommes presque vraiment à la fin. After Casino de Paris, qu'est-ce que Villanova ainsi que Chomi Nangoya, Bobombili, villageois ainsi que presque congolais, ou Ekokamoussa Subato? Non, il y aura du boom, hein. Il y aura la show, il y aura vraiment une concert, moko, na habité. Batu ba ko sepela ya ko sakana te et puis to song si style pena nezaki ba fe ba beta na mikine ba ndotika depuis to songa poto ke tika baba makamdo at bazala ma pepele ba ko sepela bat ba se bile ba continuer somba ba billet et batu ba somba pena ba billet batu ba somba pena ba billet quoi. Nikita la braquinoise Nikita la braquinoise na bosanité Mireille Sanduku donc wana ba yanga quoi Brakita ba frère chéri la braquinoise puis basé belé na poto balinga chomi na ngwere et voilà quoi. Nous sommes vraiment à la fin, je bénis Dieu pour ça aujourd'hui et je remercie Toutoué Touzidane Fikula vraiment. Donc donc on vite fait na rep chomi et loro nini oyo ikoyiko booster mokili oyo chomi a bombeli biso déjà tous on a vite fait en avance avant. Te bato basana ka basi balobi samedi bako greve basi balobiko nelanga bako grevi abalola pete aningana pete akosale lokote balobi tout le monde danse robonzele a robonzele robo batoto Amerika robonzele Asia Europa alero robo femme vraiment vite fait dédicace na bato botala. Na pesimbote na Bibalaji, na pesimbote na Karl Ngongo le prince de la ville et na pesimbote na équipe na biso mobimba na pesimbo bambote na pesimbote na Serge Makila Dragon de la Monnaie na pesimbote na la métisse Cayenne Bobele na pesimbote na batu tout balingaka chomi na ngweri na pesimbo bambote trop et ainsi va bébé na ngai Curtis et ndeko na Juliana ndeko na Basoraya ndeko na tout le monde ndeko na batu tout donc je vous aime beaucoup et puis des bonnes choses na batu tout balingaka chomi na ngweri et voilà.
Merci, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis merci à Fenech Mokonzi. Surtout maître nanga Chibo Zembe na ebisaka yo maître mama matete za biso na yo. Donc ça dit que bato bakoya kosa biso na matete na biso te et matete na biso na bino na ba masala nga mola na ba bana susu bata matete pena. Te bato ba matete bazali boluka bato matete ya solo. Yana mutu muso auta ya matete bocheka mutu. Et puis maître State Makuba na pese mboto trop puis mes condoléances ta famille à Masananga Glodis ya Mutongo. Mes condoléances ta maman ya maman na Tikibiso ya da fils à maman. Donc mes condoléances na quoi. Et voilà quoi. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Je dis merci. Merci à Tutuweto Zidane Fikula. Merci à mon ami Angelo Makwete Parte Yaya, un frère Brothers Film Mobimba, Yangai Abisso. Oh, j'oublierai jamais celle que j'appelle Kevin et les Lions, maman na Ange ainsi que la Yaya Gwenel Tomina. Au revoir. Yersika du nouveau Sendwave. Sendwave est une application où ils ont aidé biso lelo bana mboka Congo Kinshasa Congo Brazzaville toti na mbongo sans frais ozoti na mbongo frais ezate télécharger yango na téléphone na yo ozana Android to ozana Apple télécharger yango chaba coordonnées na yo olandi procédure ochiba coordonnées bancaires na yo tindi mbongo na Kinshasa bazui yango na Airtel Money to na Orange Money na M-Pesa. Soki ochie mbongo code promo Congo 10 kobosa na te kocha code promo Congo 10 soki ochie code promo na yo na Kinshasa otindi $10 bakozwa $20 ozwi tindi $30 bakozwa $40 code promo Congo 10 yango ezopesa yo bonus wana ya $10 ndeko kaka sikoyo télécharger application code promo Congo 10 ya boye ezalate Sendwave elengi wapi. Merci.